Bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso to ba bolinga maman elle est nitu. Na pesi bino mbote, ba ebo ma vie puis j'espère que vous allez bien. Ngai ba bino maman elle tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba ma zo batela kimia ezali bino pe côté na bino kuna ndenge nini ponga côté na nga. Ça va, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe ala musibiso na makasi. Côté na bino pe ndenge nini. Soki bino pe boza malamu, boko melangane bo mesana ko komelangane ba ke ba ebangai, ba ebalinga kanga bazali malamu saka ngesengo mi koyeba ke bandeko na ngai baeba ngai ba obalinga kanga ma deuxième famille, ma famille du cœur. Ce qui boza malamu esala nga moi ba yeye moi laile koyeba ke bino pe boza malamu. Lelo tozo ke ndoko sola mo mukie bomo naza na nzela makuleza na nzela nazo bima mais na baki avant na bima to sola na mo mukie ngala bino bandeko na nga. Lelo tozo sola mo mukie na kanisi nga na bino tomoni makambo oyo ezoleka sur la toile na internet tozo mona makambo ya makambo basi makambo bana basi ndenge ne eleka po ba scandale mingi eleka kaza mingi bana basi po bana mibali nzambe asala biso na mibali ndenge moko te asala biso ndenge na biso mibali pe ndenge na bango ba scandale mingi eleka na nzela ya basi par rapport à nzela ya mibali ezalaka mingi penza te lokola biso parla na ngina loba ke to ute komona bato batindela kingai ba audio na zana ba audio o bato batindela kingai par rapport ya ndeko mwasi oyo a polisi moninga na ye nzoto ya basi oya polisi moninga nzoto ya basi po a récupérer mobali po azaki na posa ya mobali ya moninga a récupérer mobali na ye akamati a polisi nzoto ya basi. Alors nga siko na ye toko solo la makambo oyo etali ba camarade oyo etali amitié ki camarade ndenge nini ezalaka motema mabe ndenge nini ekotaka na kati ya amitié soki boza ko vivre. Est-ce que na vie ya lelo moninga malamu azali? Est-ce que camarade ya malamu lelo aza vraiment camarade ko vanda po tout le temps c'est mon ami pour mokili lelo eza vraiment ya kobeba mokili beba ka mais lelo penza et le bana papa le moloto mokili komi na suka sote masumu potango Yesu akozonga akende na yo. Est-ce que masumu ngo toza vraiment ko sote yango mais avant vraiment to kota na kati ya lisona biso lelo nde na uti ko sala introduction na ngai na ko souhaiter na joyeux anniversaire mbotama elamu mbotama malamu na papa na ngai Stone Kongolo mobali ya mama Clarisse yaza moko na biso na kati ya famille du cœur papa Kongolo papa Stone Kongolo mobali ya mama Clarisse ezambotama na ye na souhaiter joyeux anniversaire pe famille du cœur nyonso papa ba souhaiter joyeux anniversaire ezali pe anniversaire su mbotama malamu ya mama Dina Moda la main d'or mama abino aleki mama bango eza anniversaire ya mama Dina Moda la main d'or yepe abotama lelo ezali mbotama na ye. Joyeux anniversaire à toi mama Dina Moda mama du cœur la main d'or nzamba azala na yo na papa Kongolo bo umela bo ume penza ya ko umela bo moko toujours toko tasko na kati ya lisolo. Est-ce que mukolo lelo camarade vraiment ya malamu azalaka camarade azali moninga penza kwa ke moninga na nga ya tango pasi pe ya bisengo? Est-ce que na mukolo lelo azali susu batu bo telinga ba voice bele bo benga mameli ya nitu makambo na tala moninga ninga polisi moninga nzoto bazaki ba camarade aluli mobali ya moninga alingi mobali ya moninga a polisi moninga bo mwasi na ye po ye akwa ko récupérer mobali a récupérer po mobali aza pe déjà na zemi ya mobali ndenge na yoki. Mais le coup est le coup on a tel qui peut mourir na internet na mon pe bande ko ebele basi ba lobela ki nga bi bon parce que bino ba abonné na biso botela ka biso boza a pa mama Elia nitu bino ba abonné nanga bino moko ka pe boza pa ya mama la grâce cuisine kaka bino wana bino moko pe boza pa ya makeup kaka bino wana bino moko boza pe chez Dorcas TV kaka bino moko wana bino pe boza chez Mokonzi TV kaka bino moko donc eza kaka bino moko wana. Alors baninge bele basi ba lobela ki na moniki na ya soko lobela yango non na kolobela net ndenge baninga balobela kite na kosala ka moi résumé kaka ya muke siko na yepe na lisolo mususu oyo ndeko mususu pa pesinga kaka makambo ba camarade à partir lisolo wana yepa pesinga lisolo yango na kobeta lisolo oyo sima to ko chite na moninga obakeli malade oba policier bo mwasi na ye moi si ondeko moi sebisinga lobi na nga mama Elia nitu naza na moninga enfin baza sosote bazalaki nazaki na moninga oyo penza azalaki moninga ndeko camarade penza camarade moninga ndeko oyo ka penza ki elie yo elie ngai tozalaki vraiment na ki camarade moko malamu on parlait de tout et de rien
mutu na mutu aza ko se confier pa ya moninga tozo betela na masolo ya ndenge zala kaka sikoyo azaleki na mwa likamu na ye moko ya mukebi mama Elia nazaki na likamu na nga moko boye na bombaka na kati ya motema mais lokola moninga na nga ona moki ya fungolela nga motema to fungolela ni motema to sololi mwa ba petit secret na biso to bombaka tamu to zaka ba jeune na bina betela ka moninga na nga oyo lisolo moninga na nga na komone Blondine na betela Blondine lisolo ma beteli Blondine ezandeni a beteli Blondine lisolo boye moi si okomone Mimi azalaki na Congo azalaki na fiancé tant balingana ki na fiancé na ye fiancé aye poto tant fiancé aye poto ya tika na Kishasa boye mabala kaleza ki mobala ye poto yosko ozozela po Olanda poto na ko tikala na ye ndenga tikala ki na Congo atikala ki kolinga garçon moko o babima ki na ye balingana ki na ye pe amour fou azozela libala poto entre temps na Kishasa aza na bolingo ne moko boye mais bolingo wana bande ko vivre en cachette mutatikala ko yeba yango te mobala ya na poto ya aza na Congo mais azo vivre en cachette mutatikala ko yeba likambo na te ezaki likambo ko ezaki na katika ya motema makamune ya poto tango esimbi aye ko ya poto tango akomi poto abandi ko vanda na mobali na ye mobali atuni est-ce que yo nengo tikala kona na sima osala te loko moko te abi wallahi bilar talar makolo sosel ko aloso na tikala ko sa ata mabe moko te nazalaki erne soka prière na ya place mobali na ngazalaka na ya place mobali na ngatala lelo sambo na nga lo sambo nkukubi ya ne pesa na miso abatu tala lelo nga mwasi na yonga yoyo na ye to sala vie na biso to sala foyer Osko Mimi a beteli Blondine li solo. Talanga nenge zaka boy, ngane zaka boy. Ok. Blondine pe a beteli ma solo. Oh, ye pe kwa kubetela ye. Bandeko. Na ki camarade, nenge bazo vivre, baza ko évoluer. Li kamboyo. Mimi a betela ka Blondine ki a trompa ka mobali na eta mobali zaka na poto. Blondine na bomba ki secret ya Mimi te. Blondine a kamati a beti yango pe na mutu mususu. A beteli yango na mutu mususu. Blondine ko tunenga zawana tika. Ya avant ya poto. A trompa mobali na ete. Tika ko tromper mobali na ye. A bomba ka secret mutu ye bakate tala boye na boye tout ça. Moi la mwasa na peta ngwa yoki. Atali abi men. Elie Mimi, elie Blondine. Moninga atango pasi pe ya bisengo ye wana. Ndenge nini? Moninga réfléchir bi mais ata Mimi abetela ki Blondine ki a trompa ka mobali na ye. Mais likambo yo Blondine a koko betela ngate pour miss na biso monaka ke bango mibale baza ba ami intime de vrais potes. Comment akoki ko betela lisolo ya pote na ye? C'est que Blondine ndenga beti lisolo ya Mimi. Cela veut dire que biso ba opé to za ba camarade ne mo alcool ko c'est que pe maso na biso ba betarango. Sikoyo moninga troisième personne au Blondine a beteki lisolo ya sepela ki na lisolo wana te. Aye ko episa Mimi tala moninga oyo zalaka na ye oyo tutelaka tolo ya pasi pe ya bisengo moninga ndeko na yo yeba ki ba secret nyonso yo se confie ki pa na ye nyonso ya etala ngo libanda tala kutunga betela kinga lisolo oyo yo o trompa ka mobali na yo tango zalaka na kini ka nengo betela ki nenga betela kinga siko abetelinga oyebi batu boni oyo ye asi abeteli lisolo wana ti abetelanga oyebi combien de personnes oyo ye abeteli lisolo Mimi alobi etumba ya solo wana likambo oyo nayebisa ngo mutu moko te na vie mutu moko tika koyeba likambo aza te parce que nasalaka penza likambo en cachette mpo nayebe na ozala libala poto nabetela ata mutu lisolo te mpo na nini Blondine akoki kosala nga boye abi te na kovanda bongo te il faut na to na Blondine abengi Blondine na la posa to kutana to solo la na la besoin na yo Blondine abi ok ya pas de souci bakutani bakutani basololi Blondine ngai ba ebisinga secret na ngai ya munene ona se confie pa na yo tala yo beti li solo ngo nini ngo secret nini Blondine abandi secret nini na mokilio secret za la lisusu na mokilio secret za la ngo lisusu te eza ngo secret te na beteli kaka ebongo esabi mama ngai na se confie pa na yo tant que moninga ndeko lisolo ona tika ko yebisa motu te famille nga ba yeba ngo te ba cousine nga ba yebi te mutu ayebi azate kaka yo
nazoki tellement confiance na yo na betele le solo tout comme yo po betela kinga ma solo malgré ya yo betela kinga eza différent mais o yo po betela nga et ape minene malgré eza différent na oyo ngai na sala Blandine on dira kanaki mimi boniko elo oni nango libala eloko nini biso o to vani na mabala ngo to vandi yaka komo mabala ti yaka komo mabala esali nini ndengo za wana pe ukapi kopisa mbali no vérité osopi mbali no vérité ke o trompa ka ye bongo yebisa ke te pona nini yo kasi kamona kanga mo na yebi yango ta musu po betela batu no mususu wako habite na betela batu mususu te tala x mutu ayebisinga ke yo sali ni osololi na ye yo mutu oyebisie makambo en tout cas ngai na regretter pourquoi na sala ke confiance banda lelo bosana ngai na vie na yo ngana yo orange ne bana kisa baba ngana yo orange donc ngana yo ki camarade banda lelo abu pia ki camarade ngana yo ekata na kate ekata ni likaka awa ya kanisi kenda bi camarade kata ni nde epai bitumba vie na ye ebandaki bitumba vie na ye bandaki wana bitumba ya vie na ye bandelaki wana nzokande Blandine nenga vanda kana libala na mobile na sala keboye Blandine azalaka malheureuse na libala na ye Blandine aza mwasi oyo azanga kimia Blandine aza mwasi oyo bato bakomonika na mobile mais kati na yo fo na ye une femme qui souffre a souffre kana libala a nyoko makana libala mobile respectaka ete mobile ndira bayana yeye mobile ndira linga kete mobile alexeke bambanda pamba mobile abanga kete ata kutu mobile azumbanda ata yebi na ye donc mobile abanga kete sikoyo mimi oyo na mobile na ye libala mwa kitoko libala moko ya bien o penza mona ke oui mobile ya respectaka mwasi na ye mwasi respecta o penza bolingozo mona à l'œil nu bolingozo mona ki en tout cas penza libala ezelengi penza libala ezali mobile o penza alinga mwasi po mobile alinga ka mwasi amona na kaya mibali moso mona penza boye bazo atana mwasi bobaka nga photo mbala zo repousser mwasi moi ça c'est le fort quand ata mobali otindika maboko ya nene ya mwasi ya mona ka tika ngai o ba sembla pamba oyo mimi akanisi ki ndenga yebisi Blandine ki ngana yo ki camarade sili akanisi ki c'est bon nzoka nde bitumba vie na ye bandaki wana Blandine akamata bandiko benga baninga oyo nyoso tu bayebaki mimi na beteli solo tika libala na to mona bolingo nde bazana mimi wana nenga ya poto a trompa mobali na ye nenga zana trompa mobali na ye tika bo moneka ndenga no libala lisanto libala nini mimi a trompa mobali mimi a trompa mobali na ye nenga za wana tia ya poto mobali na ye bali kambwana te mais sikoyo akamati likambwana ayebisi na batu nyonso oyo ya yebi ke basali nini bayebi bango mibale bayebeki bango mibale abandi ko benga bango abandi ko sambusa moninga abandi ko dénigrer moninga epa ya baninga mosusu ko banda ko beta lisolo ya nani ya mimi abeti lisolo ya mimi abandi ko beta boyebika makambo ndenge ezalaka likambo so ezala mutu moko mibale misatu mine bandeko likambo ki kokoma tina matoi ya semeki ya mimi wana nani Blandine asali effort aluki numéro de téléphone à semeki ya mimi beti lisolo ni pas semeki ya mimi bino mombo ebike bandeko ya basi balinga basi bandeko ya mibali te sikoyo bakango na motif ya ndenge wana bango kutu malamu ata finga nini mais motif ya infidélité o trompa ki ndeko na bango est-ce que bato ndenge wana bakolinga yo ndeko mwasi pe akamati likamwana asali nini tangu Blandine ako betele lisolo tala kutu mimi boye mi téléphone ya lelo enregistrement akamati enregistrer Blandine oza camarade ya mimi ya pasi pe ya bisengo eleye yo moninga ndeko akamati enregistrer yesu kwa akamati enregistrement wana atina le grand frère na ye yo ka mwasi na yo tikara na Congo kuna mwasi asakane mwasi atrompaka yo grand frère a enregistrement et où tu pas les kinaye numéro à l'ékinaye
Tant qu'il enregistrement, ayoki conversation. Ndenge nini, ndenge blondine aza kosona le kine ke moi c'est ndeko na bino nde bomona ke wana ndenge aza kotuwana yele kwa musantu ndenge aza wana tala yeboye bandi ko ba tala yeboye tala boye nde kuta ya poto asani na tikala ko tromper ya na bino encore pe tango abetaka lisolo abetele na kwa mobali ya trompaka ye na ye mama mobali yango pe ya na bango asani nini ayebi ye tala kuta trompa ya na bino na intel oh intel wana bayeba na yaya ti intel wana bayeba na bapesa na rambote na yaya baba camarade te me bayeba na bapesa na rambote parce que intel wana ya trompa ki azape a wapi na poto aka na Paris ape a na poto mais intel wana bayeba niti bapesa na rambote na yaya ape moto biso to yebi o nzoba nde alikaka na nzela mimi badagaka ki yaya mobile azui voice ta mobile azui voice ayoki voice avant d'ici moi sina abiyo kama kambo yo ngana zoyoka awa na telefone nanga mimi ayoki abi mama nitu na subi na bilamba obi masuba na suba na bilamba koyoka blondine abengi semeki nanga aza kosola na voix ya blondine mutu te blondine semeki nanga enregistra ki mobile nanga tant que moi c'est mobile avant d'ici nga lobi o sko nga na yoki okoloba nini na makambo oyo ngai na yoki ay mama ile anito na lobi nandi matona wangana po mobile yango pe oyo na beteli solo bayi na mobile nanga yo mobile mimi mobile na yaka poto ta mobile ya poto abengisi mimi apoza va ko ya poto mobile wana pe bazakane copie aya pe poto na ndenge na ye me bolingo na bango ekatala na ngo esila na ngo ndenge zalaka kaka trompaka mobile esila na ngo esila ya suteke bazalaka sikoyo ikolo na ngo blandi na bakisi ke ndenge baza wana tilelo bazalaka babimaka kaka ah bon abia trompaka kana kinte même tilelo so akute na occasion babimaka tasko eloko ayako tchaso ya kilo abi même tilelo bazalaka na bango babimaka ensemble nyoso na kati ya voice mobile avant de 6 mois alobi donc yo nemo zabo o salaka impudicité baba on impudicité to baba ko tromper baba na ngoni na na bossa ni pe ko tromper ngwa a trompera mobile boko makana ba commenter bo message na ko donc yo trompera nga mobile bi papa moi ça bi papa na ngai na trompera yo te papa na trompaka e bongo makambu oyo blondine alobi akoselio makambu oyebi mutu ele batu mususu bazalaka munoko makasi ata koseli kapo ngala la mutu mona yebi aloba na ngalo bingane na zaboye na ramunoko makasi na koselo likambu na pe bimi ya solo na koselo likambu tala siko bato bazaka na mboka situ bato bakota baboloko mo bato bakota baboloko batelema baliboso ya juge bayebo samba bato bongo soko zune likambu keba po akoko selo likambu ko talaka muto asa samba tema liboso ya juge baka très dangereux nga muna za muto asa yebisa ngabi ngande na bona ko sela likambu na ko selo likambu pe komi pe ya solo na lambi yango komi pe ya solo ye mo abitalaka nga leka liboso ya juge donc bato bazalaka si baleka liboso ya juge bato moko soko akosolio likambu bato bakondima epe bato mo baza ba manipulatrice na ba manipulateur bayebo manipuler bato na ndenge basaka te moi sabi natali kolo natali na se mobile lobi yebisa ngai vérité soko lobi na nga vérité te obima na porte tout de suite obima ozokende loba na nga vérité moi ça tali kolo natali na se abi na lo bato na bomba na avoué na biso mobali non tango ya rapoto ngata na tikelaka na Afrique ezalaka na kaka aventure nasaka na kambala moko yepe so sabi asalaka mbala moko nasaka na kaka mbala moko mobali bi donc tinga na tikyo na Congo naza awa na bunda na poyo ya nzoka yo tikala ki na yo kosala bêtise en plus mobile wana garçon wana biki to yebani bien to kutanaka na ye to pesa na kabambote nzo anga mtu na pesa na kambote to mata cheval kidi to mata mpunda moko muto to pesa na kambote nzo ka to mata na mpunda moko poko yebisa kinga ite
Moi c'est lobby et quelqu'un beaucoup de saluté papa. Ils sont là qui n'ont qu'à aventure. Mon colomoko kaka, kakambala moko kaka. Mobala lobby. Osalambala moko. Osalambala mi balé. Osalambala mi sato. Comment nango? Tromperie. Comment nango? O tromper ngai. Moi c'est abandi kolela. Mobala lobby. Sikoyo. Voice oya boy. Leki atindelinga. Ukanisa atinda ngo na famille te. Ukanisi makamu batu bayebi yango te. Mais Blondine, mais c'est ton ami. Meilleur ami na weza Blondine. Ndenge nini meilleur ami na yo. Akoki kosala makambu ya boy. On se confie qu'il n'y a pas meilleur ami na yo. Akoko sate, c'est la vérité. Elle m'a mobile qui m'a montré ezongi. A réfléchi à lui. Mais il y a sa meilleure amie à moi snangati. Comment? Attaque tout moi snanga le bel qui est le cam. Le konini o esali ki abimisa secret munene bo moi snanga a le belaye. Tant que mobile a comprendre bien la jalousie des femmes. Parce que l'autre là est pas naïe, aza malheureuse. Yango asali abo ma couple na biso. Mais bino mon bobi li kambuya. Il y a tromperie. Mon bali a trompé moi si le bali koufate. Moi si ça a trompé mon bali. Ba mi sa to minete o anemi ke moi ça trompé ba vanda kaka bazaka na libala baza mi sa to minete. Soko moni ata moi sina mon bali ba vandi ke mon bali a trompé moi ça trompa ki. Baza kaka. C'est que mon bali wana a mon bali moi sambela makasi. Alingi pe moi sinae. Donc c'est pour vous dire que jalousie na mokili oyo ya makasi mingi. Siko soko tali mimi alobi mama ni soko tali Blondine ana nyonso mais malheureuse na bolingo. Azana nyonso. Quand je te dis nyonso ko olingai ona na ngoya muke na envier ye mais yaza ko envier ngai oyo nazana ngo lokola yete aza ko envier libala na ngai aza ko envier ninga na vivaka na mobali na nga po na ye aza malheureuse eza lokola ndeko oyo a police moninga na se abasi aza ko envier moninga envier libala moninga alobi na kozoka mobali te na police ona nzoto po mobali ya sa nini azongela ka oli susu te mais bazaki pe banani ba camarade yango faut que ça la très attention. Très attention. Ce que moni camarade alinga kotuna yo vina yo mingi. Keba. O yo vina ondenge nini o? O yo ne ce que moni camarade alinga mi kotuna vina yo, passer na yo. Ça la attention. Keba. Oko betele passion passer na yo, nzoko zo pese ba arme, lobi ba arme na ko ya ngo pa na yo. Pichon. Ako beto masasi. Nga la mususu na yebi bazaki peka abaninga. Na baninga wana bakumi na mwa kusikusa bayoka na malamu te. Moko alobi aloba muninga abi yekutu abiki kaka po na yebi copain na ete. Po na yebi passé na ete. Abiki kaka po na Paris awa atikala kolinga mobali te. Soki na yeba kata copain ya pamba ki Achina qui ataka na McDonald's walai nanga na bibi c'est la vie pour nanga na lamba li solo ngekoma kitoko heureusement a mo bulute na yebi pe copain na ye te abiki soki ngana yeba ka copain na ye ataka moko ka China qui ataka China ataka McDonald's pambo nanga kina pourrir la vie. Mais wana bazaki bana ba camarade. Yango bande konanga. Soko muno za na camarade, o boza bien, bozo vanda, bozo kamalamu. Ko bakisa so troisième personne na kati na binote, ko bakisa so quatrième personne na kati na binote. Trop d'amis, trop de problèmes. Vina yo, bomba ngona libumu na yo moko. Yo ko bomba vina na libumu na yo te fo betela, masola vina o betela bato. Le temps passé ne revient plus. Ba passé mingi za kamabe.
passé mingi ezaka bololo eza makambo babetaka masolo te passé mingi ezalaka nango bololo ezalaka mabe bandeko balobi te ke soko za amitié na moto fa bana ko betela bete na lobi te ke ba camarade ne soto baza mabe ya malamu bazali parce que tozaka na posa bato soko moni camarade alinga ko fouiller na vie na yo ayeba vie na yo eza ndenge nini lelo oliaki nini omelaki nini osalaki nini obimaki ozongaki parce qu'il y a des gens comme ça tongo etane ake musala te baninga bana misala me yazo benga batu bana misala po abande bete bango kama soya nini tongo etana baninga bakende kezando mama yo kaka koluka masolo ya matongi lisolo ya moto eleka te yo koma masu eleka libongo te yo koma to ye koma kobenda maloba na mosika station radar faut ko keba na ba station radar ba camarade ya lelo faut ko pona baninga ata poza na baninga yango passé na yo jiba embati passé nanga ezali mabe yango na efase ba mabe nyoso na venir nanga mémoire nanga ebikaka kama boyebi nze mwana babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja so ba kote ya mwana mutu wana bomoy yo ozangi baboti profiter na mate ya wana mokili eza mabe makasi eya na bato mosu aza na nyonso mazangi kimia azo kwa envie yo oza nango te me ye azolulaka kimia ka oyo ozaka nango kimia kaka oyo oza nango yango ya azolula yo kuna ozoba aza bien ana boy nzoka ye nyonso na yaza nango amona nango pamba azolula kaka kimia oyo yo oza nango mukula lelo foko pona baninga so ba mabete me pona moninga ni okokozala na ye yo onano banda kobeta masolono pa ba camarade te kobeta pe te eza na bato bayebi kofondele baninga makambo na bato balingi kozala mutu so azangi kimia alingi pe ba entourage na nyonso esa nini ezanga kimia soko aza na kimia te azoka motema pasi mpona ninga na kimia te bango baa na kimia il faut nasala nini natia desordre na kimia bango mpe basila kimia mokili babima nature koko te ya bino te tala moninga ninga polisi moninga na nzoto abasi pour récupérer kaka mupale l'homme méchant motema ya moto eza mabe motema ya moto eza mabe makasi nzambe ye moko asalaki biso bato metango atali ba comportement nzambe avandi achilo boko na litama regretta bi wow quel gâchis pona nini asali bato ye moko asala biso me mabe na biso elekeli ye pona lelo tosuki wana babela mona wa mutu amufa ya teleja yo oyo nano zwi ba problème ya ba camarade na vie te koluka ba camarade te soko oza na ba camarade oyo oza na bango boyokanaka bien zalaka na bango kobakisa te trop d'amis trop de problèmes. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibeshine nibena betu monso. Bonne journée. Bisous. Bye bye.